Alors ifete naza na ndaku te natiki bukilo na ndaku nga nakenda nu pa ya Pierre pa Pierrot acha mutu aliboma na ndaku te mukulu tukutanaki na mubali no awa Rene mukulu akasakota la famille Rene mukulu mukulu awa dog bakubengeka mukulu tuzala na bangwana ba mamao na kurapele na kedong fona buma mutu kuna. D'accord, na kuyebisa na kupesa rapport wana. Na kupesa Pierrot. OK. Bien. Bien. Pierrot. Pierrot. Pierrot! David! Pierrot! 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 Sepela kita na bengi siyo oboyo ya oboyo kiko na boya kiti na mwana ki agale kaki na papa ono agale kaki wapi agale kaki vaki ba erni benga erni je 21 je 21 yo tele RT non mais le 19 wa elo la bengi la kiyo lobi zaki benga na iswa ke benga na zo na kisasa Ngazu somo somo oke luka suku nani kete oke sombale kasi lunga na chika na watu mame nachoko bana kembushwa mame ifumu yebe dushwa epele betu babo tunaimbida talafune yekena kutala bena matwala nge bante kolwe wana tike toke biso ça y est na voko ça yote ko sa nyo luka kama kabulunga na kosila ngai na kosoka na success na kutada na bodi oyo kosa zo ngisa sita kasuke sati na keruka nani ko kendi te na keruka nani déjà na zoka bien na bien tarata yo nyoso sanga est bien nyoso to sala bien na bien bakoka sentimenti kwanda wana upendi wapi kwanda wana bana mwachi na mbali bakoka sentimenti kwanda yo kwanda na mabele mumuni mama reniki bino zamba mumuni komi yango kaka ndoko mokuyana yo kakusali lidobina wesili Uza kushala makambo ya sentima bino bokoti na bino na saba boye kovanda na bolingo boyebi makambo ya kosala te mboka na ngai nalingaka mafeneya ya boye te so vous êtes des feneya bozala basoso me bourdon to bozala banani boye kovanda na kati ya bilanga napekisaka yo mokambo oyokaka te Christian mwana mobali bakoka sentima donc yo omoni ke malamu otosa ngai maloba na ngai te na yo tata na yo na mama na yo bazali ndenge kolakisa yo ndenge mwana mwasi akolaka mwana mwasi azala boye te mwasi abongi boye te mwasi abongi atangaka asa makama minene olobi na mwasi ezala sekate tala ngai mama mokonzi mama rene mpo na nini mpo nazalaki mwasi suivi na mboka na ngai mibeko ezali boyebi yango vous n'avez pas obéi à maison
donc ndenge za wana mareravu mombo soye tana ye na sena ibali kena na yisara na iko nyoso yolingi wegani na ngai na yo kaso oya kopesa kena na yo kikai wapi useli hili moni yo Christian toka ye na kutika ye na ndako nanga kokota kaso na ndako na simba ye Gadi kasukulembishe azukene ndako Est-ce qu'on mérite un gawishi mwana? Baka kukwetika yokuna ayaya musale azwangazema bakunyokula yo Mama, faites vous avec un job. Te abengi te ka bip. Si vous avez les dingo na bip. Na simbui bip, mama, uko sababeka na yo. Il faut bikoko bibenga benga. Bamona monte. Yo kana ni trésor mobali ya sire bengo. Atana ngana kisasa poti studio ya solo. Oh. Yo kaki mo be. Oh. Chako ita, hein? Atika musika. Atika ina. Nani susuko? Kijambo ya. Baba kulule ya mama, machine za mama. Kisa na lisheti. Nasaka kulule bwana na wasema onga. Mama hali ngaba. Muneni. Bakubaga yo. Nani? Kala liboko. Kala liboko. Mukongo. Toli limba mukongo. Hey! Bon, Ba ko tini ba mochi ba moteni no. Toi 17 ya ya. Okende ko ete luka 17. Azaki bele. ye moko kaka. Kaka ye moko. Kana mwana. Kaka ye moko. Nani? C'est Susuni là. Ici. Nani yango? Ici. Nani yango kasi. Pierre. Abengeli. Tala liboko. Liboko. Liboko munene. Nani? Boku tala bako. Viens mi papa. Ah, bien sûr, on a café. Ah, café. Soki ye moko Pierre mabe. Soki Pierre zana. Mama Bukilo ya landinga bongo mama Bukilo namona pe boma ya munene ya bongo jana. Namona liboma ya bongo te. Tala kifunde liboma. Liboma Wale mbele eh. Ukokate. Nikoli moko ipapitika liwa. Kero opino ofandisi batupenda awa. Liboma donc namona maboma liboma wani. Atika no boye mama. Okuyoka sangwa kena fulu. Mama simo kia. Yo kuna moki ibiso balete ngamoko. Kini ngamoko ngakuna nganga sécurité te. Na platise biloko. C'est fanda kuna. Alekinga na mulai. Mama, mais bon, ta route on est na noté. Trouble les iloko mususu. Mais liboma isape iloko mususu. Ya bumekate. Kaya foken. Non. Akubenga ile téléphone. Joye penza buina pas bien. À ton maison. Na joye boy. Na kwa kieli kona ya bien na tolo. C'est nous. Maman. Buzonga. Regarde au papa Jusika, il est gentil. Oui, très gentil en tout cas. Et en plus, ça se voit qu'il est sérieux. Sa façon, il est calme. Très calme. Il n'est pas comme notre Badina, Makelele, mais lui, il est simple. Il est vraiment simple. Même mes grandes sœurs, cousines à maman qui est dans Angola, c'est qui miel d'appétit. Ah, miel d'appétit. Bon, il est na yebisi yo babi to moni garde corps papa bino batie wana aza bien pour faire bien parce que to yebi. Ça se voit vraiment.
Yaya museka. Ayini! Yaya kusiba yaya! Bidi bidi. Bidi bidi. Sala pa kuyaka ya. Tutuna gase mokuya tutuna. Nzata. Yaya. Bien. Museka. Nzata. Museka. Yaya mo. Aina mangu wako. Mabundi suni. Uza mabundi lukula mbonga dikele mbazoba. Pia ndia zama yele te. Ukenda kuza mutalibo mutana ndaka. Zoba pamba. Ilo ngilukula mira ndaka nzambe mupe. Mama landaka bana. Tango yo moni mwana lali na ndako te. Yo mama nde moto za kurese ko landa mwana. Mwana mwasi basaka na mama na ye. Lobi na butu atovanja nani bato bapayo ba utakira mboko ezalia so. Papa Willy Nzinga. Oya azakana na kabinda kuna na Ngola. Ye na asima uluwao. Batuni likamba unzo bakambo baibi ye efala kene na mboko na kabinda. Mo yo vani mwana na te. Kuna tsasu likamba mama ko mona na kuna. Ngaso na loba na yo soki na ko loba motako loba ngate na ko kabata pelo ko na bambi. Na ngasoki na ko loba yo jongsa. Yo kazi makambo yo ja ko loba kana ja ko sokenga ite. Eza ko sokenga makasi ponga ne moboti na kende ko bimisa mwana na maternité. Badulelo nyo songa na yo kakuna tata. Na jana shock. Na jana shock yo pe ko luka ko sokenga lisuzute. Koni. Kobenga ngai zo bati ape solo ko jana ko ngate na bumbwelo kuna na longa makambo mosu na jana ngona motema na ngape na ko zotele yo. Papa bana yo. Discipline fesa. O sotele ngo sangani. Na butuko kaka. Lokwa na koka pate bimisa ngo na libanda pe batu ba yoka. Ambia mama. Yo ja sous pression. Bolo kiki papa. Bolo temuna boy. Kwa mobile za kala kulas. Okay, ko temuna bale to bale ko tamo ko lukayo. Papa. Omoni namoni ete. Natamboli papa, natamboli mboka mobimba na keti kota mai kuna. Na kiotale tie pas même pas Sarah Mwadi. Nzambe na bakala ngai bia na bakala. Podo apesa nga mibali te. Basi bazali bandumba. Mwana la nanda kote. Nikoli balola nanda kote. Oyego sana papa, ozana mama. Ya kutala papa, ya kutala mama. Ya moti bangesa ka pai na yo. Jande ya kokufa wa mama. Nalo kufita? Ya kinduma na yo landi. Makampena belbisha sali mama. Yo la nanda ko premier mokolo. Ya ko kondane ngai. Ya kasi yo mtokote la kai. Natindaki yo kende kotala epa kama adi no ba kana eko. Oya mobali o baza ko benga nani? Pa biza kuna. Odrie. Christian. Oh, kaka munena. Onene yako jai pate. Namoni epete. Eko tungisangai. Yo moto mloke ko la nesika mususu. Tikala biso fongola. Ngalo ko fana boete. Na ngala wapi? Fongola zari wapi na ko duka ko. Bisho ngala baya ngo. Sina baya ngo. Bali mwana mo si na pesa ko mama ko sanga boy. Na sadi na bata boki. Moto ni no ngala finga. Moto ni no ngala sosola. Mwana mobali. Mwana mwasi papa ko cha motema. Obala, opesa ngai mbongo. Komo na pesa ko moya mama. Yeso ngana baka mabe. Tokotala ngai na bina. Papa baya na. Ona baka yango. Ngabo kota ne sunga makamo ba belbishte. So promesa bo sina bino bino bo benga. Mwana mwasi mimi ko mwana mobali te. Akinde kona aja ko mona de. Il faut ko ta. Ari ko mwana mobali te. Mobali ni so ngona ye. Siko suse ngono ngako kota. Ye. Kele ofala kola. Fala nayo. Siko continue na ye na ko bamba ile ko toka. Bola ngai na kisope bo joba na ngai siko na. Vous étiez où? Hein? Et tu étais à Monina? Comment beaucoup tu as monté à Sikasima? Comment beaucoup tu as monté à Sikasima? Hein? Et bien, Habib, facilement. Habib, rôle Abnoni. Rôle Abnoni, c'est quoi votre rôle? Pourquoi je vous paye? Yozakia. Dis-moi. On s'en fiche, mais Sozaki Wapi, tu étais où? Dis-moi, tu étais où? Je dis, mes enfants. Nakalina na toi, bang c'est quatrième, n'est-ce pas mon mibala la veille.
Mala mesala bana bisetu. Mala nino bagisi 4e garde. Mala nino bagisi masala déjà 3. Ah, on va Maman. Ukenda. Telma. Bokuzonga. Non. Papa Isani. Non. Kala. Ajini son jete pendaka. Mwana pardon. Ndale bisibilo mabomba basaba nyingine. Vale gani? Mutu kenda ko mimoni. Bana sila isa boyi. Isa musapie. Yo mu kotsa na bisu ya bani. Ah? What? Kasi nino mo mama yo kolobi na yo. Wasi pedi. Hey! Kaya yo ko kima. Solo le ko Rwanda. Wana mbuana ya sote Ko munaiza dia. Kangi zalu kula mtatie mbwa kulo. C'est na provision mo to ke uzweza. Na mbongo ezate. Oni wana. Asa chien belge. OK, tant que ça. Mabele toni. Ma fille si les filles qui ont respecté binoté papa, ya qui ont respecté. Na nga bato me wana. Na yebisa kibino. Wana ete liboma te respecté binoté. Wana ndala bala. Mbango ngala kamata ke. Wana borobo. C'est pas papa wana te mokombo sa borobo. Donc papier ko. Ati lusubo. Na sala, moi grimace bo. Alinga ila kana nzoto. Ukoma bitinga niveau wana yo be. Na ndekaki. Bilo kwa nzoto. Mama pardon tika mama. Mama pardon ko tapema. Pema mama. Tala. Akusa. Ya mona la yemu ngale. Amona bakala balia wagila. Mona njila yanje tosu. Mwana jise Likambo ngala kukuutile ngobute. Maswa mwana ngazali wapi? Mwana ngazali wapi Christian? Christian zali wapi? Tala iloko ibino buzuluka na mbuko yo. Iloko ibino buzulukira ngai na mbuko yo. Maswa ko. Walo ngala kusana mbuko lukubaya ngai. Mwana ngazali wapi? Ngadepo. Nazali na pusa ya mwana nanga. Nazali na pusa ya mwana nanga abimawa. Bazia wana ngana dinga ngote pa ya Christian. Na bumbia. Bibi sina ngai mwana. Bazia nyoso ileka kana mbuko ngara yibi. Ngana yibi yobi ntangu zari wana uyibi. Christian ngai parasha zari abima. So ka bimite. Wa ngana kusala nazo yibisa. Nazo yibisa yo maswa kuno kubandire pai na yo na kusuka parasha ngana kusukila. Ngonga yuki uza lokuti. Moni. Mwana nayo anikele mwana nge. Ngale sana taya kubomba mwana nayo ti. Hasari wapi? Ngana yebi. Uyibi. Yonde uzali wana uyibi. So parasha utana mpango ya reni yo uzali yo mkozo sana. Nafandina. Uzu? Ha? Nafandina ngai nabaneki kuzela 18 koka na mata kuna likolu ya ngomba nakendi kusolula nanani mwana oyo azana ine. Maswaku. Afrika dishiri. Maswaku. Maswaku bazie ubutika. Bazo yutika ngana kei bazuzunga ndawo. Tukuma na butu tukuma ta 20. Kirisha zunga te kuyala ngabuyi. Na yibi lo ngana na yibi lo yo sala na panga le. Ngonga. Na lubiri yo kana. Ngonga. Na lubiri yo. Ngakubanga tendenge na fwandi awe lo kwa malunga. Ngakubanga na yote lo kundenge na fwandi liao. Na susela kaka 18 neke ne kubenga faloni sunda na bengiye komse ishiri nango. Nani wana usakuruba nani wana? Itabangonga.
Yo so souffrir mais moi je suis au bilenge wana reg. Za côté. Kene kuvanda kuna. Mwaya mtu bakangeli hawa na place ukende kulinga mwasu sala ka depense rena za kusalelo nyosho. Kufilama WhatsApp. Oui, ça va d'abord bon malheur ma photo le téléphone Ah. Allez. Papa. Bonjour, papa. Ça va? Ça va bien. Papa, excuse-moi. Papa. Merci, papa. Ça va, non? Ça va bien. Faut-il me où? J'espère qu'elles en chambre. Ça les signe alors. Obligé? Non, papa, t'es obligé. C'est pas toi, il s'est une famille qui est ici. Hein? Il y a ma photo. C'est une famille qui est ici, c'était qui? Garçon, pas mal. C'est son beau côté aussi, c'est bonjour. Bonjour, mon cigare, pourquoi? Bonjour, mon cigare, pourquoi? Ah, Suzy. Qu'est-ce qu'il y a? Suzy, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon cher. Ne fais pas l'innocent, s'il te plaît. Moi, il y a ma casse. N'importe pas problème. C'est-à-dire? C'est-à-dire, oui, pourquoi on a une attitude? Hein, on m'a... Monsieur, donne-moi mes téléphones. Je m'attends dehors. Suzy. 4 jours. Et le 4 jours, et comme une semaine, 2 semaines, pour faire un pays. On est tranquille et à l'aise. Et téléphone dont tantôt est sonné, on est invité, tantôt est éteint, donc on a zoé et l'autre côté. Attends d'abord. Hein? Et dans tout ça, on dit au Kotawa, au Monanazo. Tu as pleinement raison. Mais je vais te dire une chose. J'ai été éprouvé. Ah? Je perdis mes 2 enfants. Quoi? Oui. En fait, c'est là qu'il a moins imprudence. Il y a l'un de mes gardes-corps. Il était devant la portail, entré à Bongsa Ndokinaye. Et par erreur, à Niatina Gachette, les enfants vendaient Kobima, étaient sur place par terre. Alain, tu vois un peu tout ça. C'était pas facile, ma chérie, c'était pas facile. Je t'ai dit... Et moi, je te considère beaucoup, ok? Parce que tu es un homme comme moi. Et ceux qui au quotidien n'a pas bêtise, il y a pas de bassi. Sadam, je te jure, je serai tellement déçu. Mais elles sont de folles. Comment beaucoup de ma kamisi nangai bango bazonga ba décision que moi n'a faire quitter moi si on a la ligue nanda konanga et puis sa maman nanda konanga. Mais on est déjà dans mon déjà du point pour na âge na mon rose nanda ma balle mais puis sozo ba malé. Ah non, bah c'est déjà qui on a soka million et zo que temps fa zo rapongi ya moi nous aider pour na. Papa, maman, quel que soit même papa l'équipe. Il y a déjà mon attend pour tout mon côté awa. Et puis de deux, je veux pas venir. Et c'est fini comme ça. C'est bon, moi, c'est mieux le voir même, je te dis, réellement, on continuera jusqu'à la fin, Sadam. Comme toi, tu es de mon côté, il y a un autre banayo que tu dois. Non, Alali, ça juste le bani. Mais on va continuer comme ça, on va briser les étapes maintenant. Que Monique Pierrot a manqué papa, nous on a manqué papa, t'es à les papa que j'aime Darling. Ah, oui, Darling. C'est un peu ça, donc j'étais un peu troublé. Il fallait, c'est un pays. Lesquels entre Bangouana? En fait, c'est aussi nouveau. C'est un nouveau qui est parmi un effectif à la garde.
prudence à notre massali et puis il s'est échappé. Et depuis là, c'est comme ça que tu vois que ça allait absence de se prolonger au vieux. C'était pas facile quand même, chérie. C'était pas facile. Vraiment. Je suis très émotionné dans ma maison. Mes condoléances. Mais pour une bonne raison, Oyoko s'absenter à disant, bah, il faut pas dire ça. Oui, on a peine à ça, bah, oh, pe baza bana. Bah, on a pe basi ba kufi. Oh, tika yozo mona kamba ngoi. Bongo siko, lokola ba wana ba kufi. Nata yo moko des semaines ozoye ba te ba o ba tika ba bomo. Baza ndenge ni. Maman, baza ndenge ni. Maman, kamyo zo. Kama ziba, mbebe ziba, musibe zibi sulelo bande ona nga wana ba kufi. Maman, eza passe na biso. Maman, ça ne t'est pas qui yoka biso de kufi. Zabino bino ko kufa lelo te. Na listu muni na sana. Tane na mema bino 9 mois na bubo. Oyo tant na ko bota e bo garçon opération bandati. Yo ndenge moko. Oya kufela nga avant boy. Lukuta au nom de Jésus. Basi te ko lo bana te ko na passe zo bakse passe ko la passe vraiment. Kabino na kufa awa te libanda. O ba kufi yo moi c'est mon bal ndio. Bazalaka mibaleti. Vous bazala combien? Souci, bazala 3 non? J'ai 2 filles et puis un garçon. Des filles, oh ouais. Frija et puis c'est dit bon. Jésus. Souci niveau là, vous avez une affection à Bango. Bango, vous avez une affection à Bino. Je sais pas, tu vois un jour, hein, on comprendre l'amour, hein, ça change de couleur, c'est comme un caméléon. Mon colloque colla, ma casse, au combien de ma responsabilité, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Lorsque tu aimes quelqu'un, comment tu peux pas le laisser, comment tu peux pas la négliger? Et je l'aime. Ça donne Nalinga Kaye, Nalinga Kadarling. Et Nazan a posé à Naye. Maman n'a pas sauvé la bouche. Tu as dit maman n'a pas sauvé, moi ça n'a pas. Dis-moi. Mon est raisonnable à mon kili. Soit d'ailleurs maman n'a. Et moi si c'est quoi à côté de Nangaï, à côté de maman n'a pas sali pour moi. Elle n'a sali. Tout à la carrière, il y a Baninga, il y a Bissoboko. Tala. Soba, c'est ça que je dis à moi, je comprendre. Na babi tala na misu ta hotel na kati, on dit tala tala non. Il y a moi son la kabato. Attention, pour Darling, je vais tuer quelqu'un. Excel Moukena n'a pas parlé qui tout le monde je tue. Oh, il y a qui bon, c'est ça, et toi aussi. Parce que mon tout dans ça sous bien maintenant. Non pas sa confiance, mais oui, même yo maintenant n'a pas mis beaucoup de banque. Il y a un azan qui texte, moi il texte là, je sais quoi faire. Tu voulais dire quoi encore? Oh, Nassimbo, c'est un épisode en Soudan. Nassimbo. Yambouyi, Nassi. Nassi, c'est la Cape Town, à Osobachobu. Tu as la Belgique, il faut aller à Guéina. Mais on a zolo baté, passer la yéne makambo, on gagne na sala yango. Mais le minute où tout l'angeza kimiati, ok? Tu vas prendre dans la famille. Est-ce que dans l'équité, je vais appeler Nancy et pour la moi on a sali ba démarche et aille awa. Et ça prend quand invitation parce que ba on dit boy libérer pour na Bomba yango na benga. C'est vrai que ce qui est dit, ma famille est très importante parce que on a botami quand même la forêt. Et mais, et petit singai teke, nous allons libre. Humphrey, ce qui n'a eu mon cas notopé dans le que moi, je me suis décidé, ya kolinga moi si nanga jusqu'au bout, ma beza wapi. Mais je suis prêt, papa. Moi je suis prêt. Comme démarche comme on fait, na pesimbongo nanga et papa au pamboli biso. Donc c'est ça, je veux le mariage avec ma femme. C'est ça. Yango za prière na yo, yango peza soué na yo. Bibala batumi balende bayoka na po babala. Mais ba associé kana famille. Libala déjà ceux qui famille en a quantité. Ceux qui famille eza libanda ya libala les alaka bien té. Il faut famille base en a 4 libala. Les longa na métance to bala na pour ba famille na biso
bayokanaki lelo mpe Gisèle Kumbwesa na mobali na ye babalana mpo famille na bango eyokana David mayelele eyona mpo azobala mpo bafamille eyokani na Toulouse azobala mwasi na ye mpo nini bafamille eyokani zela frère mpe oza ntina nazopekisa yo te obala darling ninga esengo na nga soki napamboli libala na bino mais lokola mwana ya famille wana lokola mobali il faut osala effort omeka mwa muke koswa na famille na yo boyokana po biloko ya libala oketika na pasteur kaka te il faut baparents na bazala bandeko no mpe bazala po baakompagne na mariage soki bango baza te libala ngo tosala ngo na banani problème na biso eza nini tokosambela nzambe na biso ti nzambe akosimba mitema na bango bakondima bino bobalana toza na nzambe ayokaka toza na nzambe abomoi problème na biso ezali lokola tozobunda nango na prière. Papa, le temps aussi passe, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect que je vous dois, vous devrez me soutenir, ok? Et famille Nangaï, bazali kopé sangane retard na vie. Parce que moi, Nathan Oyo, peut-être on pourrait déjà avoir 2 enfants, 3 enfants. Maman, papa, oui, ce sont mes parents. Moi, j'accepte. Mais ce qui Ngaï n'a poni que moi, je veux. Nabaki na kobala ye et ça restera darling. Et nabite ma bonne maman pour tout ça la combien 2 ans encore 3 ans. C'est ça. Na yo ki ondengo zoloba, mais lo kanga na osenga yo to soutenir yo na ba prière, ngamoko pe lokola pasteur na yo na libanda ya ba prière. Mes parents na yebi et lo woni na ko sala pembe na ba parents na yo lokola mosala nzambe tozobondela nzambe tokoluka pe solution bandi malibala na bino esalama boke na ngombango te so boke na ngombango bopesa dia ça fait mal papa 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 na bazo comprendre ngati papa kinizana bible lobi topesa ti na diable te soki toki na ona bakanda na kobale na nko tokopesa diable nzela oyo zabo porte fongama bana bazo kofa makambo ezosimba te libala na biso toyebaki yango te babiloko wana ekomaka donc toluka lokola bana nzambe tozala na raison libala lokola nzambe andimi yango baparents pe bandima yango nzambe osala grâce timezala okende tombokela baparents te koswana na bango te ntango ozoswana na bango swana na bango lokola baparentsosola darling aza étoile aza mwasi alipamboli pembeni na yo aza mwasi ya komemelo esengo na mpe komemelo kimia eloko nyonso malamu babundisa yango surtout libala oyo ememaka bolamu na lipamboli ezalaka akombati ntango bazobundisa mariage na bino seke ezolakisaka lipamboli moko ya nzambe ezali na asengi okimia nayebi ke libala ekosalama okamusaka nga vraimen nzoto eleki yo kilo makasi bangwalaki beli batakina kuna ngekisa luku leka tolu kaboya kuve mama mbala azalaka boye te oyo nzoto obinela yango kende kobina baninga bazobina kuna bazoswa bambongo na bango bina baninga oyo bazobina kuna baza ndenge nini omoni kobina boye nde eza bien okokende kuna mpo mona bazwi yo na mosala lobi tolongwe na vi ya mboka baoseka ngai mama baoseka ngai nalibumo ya papa yari sekela papa na mioki tia vanda mama kilo lokwa soki eloko nini Balba sus. Papa. okobengana mwana boye likambo nini okomona mwana ona miso okosepela te makambo nga na yini yango naza kokuta ye avandi wana makambo yo oza kolekela mboka yo oyuki yango ekoye lisusu nzambe na ngai mwana ya nani ya ngonga nani Christian asali nini na mwana ya koba nani Belbish bakangi bango kuna na zamba na la leni akangi bango mwana ya ngonga aza komona na te mwana ya koba aza komona te ya ngonga akangi ye kuna na kati ya ndako na ye akende kuna na ndako na ye papa moto moisa ngamuna kiamo ozalaki na bango ati eti mama ozalaki na bango non nga na otala musika
Christian ba ali bien mibeko mboka ba pekisa ko na mboka. Yo pona nini ku pekisa bangu te. Na bangu na bakata. Sikoy mwana wana bongi. Wanya mutu akangi ye kuna ndako na ye. Azwi po mpona ngai papa azwi. Parce que na lobo ali ko kate. Ata mboka. Kambe sa kuleka na mboka. Na yo pe susu ko tika no kishazi yango te suki kishazi yango. Ko yiko tika ngo te. Tatika nini? Kishazi yango ko yiko tika ngo te. Mama wana musala na otika onde. Musala ngo ezosala nini na mboka oyo? Amokonzi. Tuzonyoka mapamba tala mboka ndenge bato bazokufa. Tala mwana wana Christian soki akokufa soki akozala vivant toyebi te. Yukanga. Shoki olingi umela na mbuko. Shoki olingi bino na shoki ya pembe bakoko ya bakoko. Umona bango. Keba. Papa a raison. Keba na leno. Kate yiyo. Mwana ake wapi? Achiye wapi? Maybe she akika kaboye. Christian yo bakandi. Nitsandulia tambangu na mbuko ya yibisanga. Yibisa ba nani? Utiki ojo kutana na matiti shuku jo utala umona ke lokoni zo mwana. Seke bazalaki bango mibale. Seke ndenge bakangi Christian, fale pe bakanga nayo. Ni mama za yake. Ndio likambo na kutika niki? Babokia bikasi. Na kutika likambo yote. Shuku kutambula muite. Siko yoke wapi? Tito. Papa. Tito. Hey! Mama kasika landa ite. Na kolanda ye wapi? Soka bakende pe kule taliye. Makamwana ngeta linga ite. Mitani bango. Mboka wewe soko boma batu boy batu bazako kufa yazo bunda kana kimokonzi ya mboka oyo. Hey! libulu kuna po kena toka mai yango esekauki nango. Oh, sikoma yango ekauki siko tolamba nini tokosokola nini mai ekauka kaka boye ka yango mpe totuna na ngana yo awa tozoyeba te na mboka oyo tokovivre ndenge nini mai no eza nde ofia moto siko so mai eza te tomela nde yo. Mama monika koyebisa mama atonda bilamba asinga yo wana mama yakolia eza te. Marina oyokanisa eloko mosusu kaka kolia bilango nazosukola oyo yokoka kosukola ngo mama mosala nazosala bino bokosala ngo me bino nani ezakulela njala bongo naludie lobi nga namonaki mama emesanduku mama nakulowe oyo ndako nya bango ezalaki wana abengi yo alibi na yo ya kukamata mwa babiloko mikemike mpo ngai naza kokende Kinshasa bazalaki na Julie Kisem siko luluba na ngai biloko wapi mwana aza kolela biloko bapesi eza na ndako awuti mai aye na eloko moko te ata mai moko amemi te bakolamba biloko yango na nini bongo mai kasi sikoyo bakolambela nini ngai na yo tuyukanaki na mbuka oyo biso mibali tozali basazi mbuka biso mibali tuyukanaki likambo soki elingi salama ilifo mosusu ya kobetela moninga kuluba na nga te naza kuluba pene yo te kuluba na nga te ngai eloko na yili awo tokendi kuna tokende pani tokendi mwana na nga azali wapi nani wana mwana na ngai azali wa Christian azali wapi Buti na ngai malembe te Christian azalaka pugwa ekuki kulegela ine libanda te ilifa azonga na ndako Christian na ngai Christian azomonana te ngai na yiri pa ya tata na bino yenda lubili na nga pana yena leni mtu bazokufanda lela niyo bangonga loba te malembe te papa ndenge ozoya na kanda wana tozo solution te na malembe te ndokukisa te ngai na ye pa ya tata na bino tata na bino uyepa na ngai na yepa na yo ale kuisha nazali na pusa ufanda te yakatisolula soko olubili nga place mwana na nga azali te maso nalubili yo mwana na ngai mwana na ufanda te pusa ufanda ezali nga te maso omoni mwana kisa azali wapi nano nga namoni Christian te azali wapi bongo tombokeleni oye place azali lati nanga paresi ni Christian azali ngai namona mwana na ngai azali mokolo uza mwana mokete yemetaki kane diambukele ngelinda kuisha ganga venene misu ya bana na mwasi nanga de gama moni Marina azali wana
oyo mususu azali wana me yo oye koza kuganga. Mais il faut nganga. Il faut nganga nganga. Solution yangu wana ukamati. Solution na yipa na yo yonde ulubi ngai kilisa na ngazali wapi? Ngani ye? Uyibite? Ngai yebi pesi krisesha. Maswa. Ngai za nani? Banki ne yo. Tonga na za nani? Depo ne yo. Te yonde uyibi chokonga na yibi makambo mbuka oyo ntambu yo maswa uyibi. Uyibi makambo mbuka ondenge zukenda. Sheko. Siko na yipa na ulakisa ngai kilisa zali wapi? Bon, ndenge uyebo yipe Christian na yebite. Maswago kusaka na ngate. Kilisa na nga soki amona ni te kilisa na nga. Kilisa na nga na lubiri yo. Siko ja kubeta boy poani. Kilisa na nga. Siko kilisa Papa ngonga ekomi ya kobeta kama. Kilisa na nga yabunga pwane nini? Abunga pwane nini? Sasa bako solo la bino mimbale malamu papa ngonga. Et puis ndenge sa kuyondire ngamu tunakamati Christian na bombi ye ne chambre froide. Tala so nga na yipa maswago na yibi yo. Nga na yobi yibani. Ngape ne yebani? Ngale yo tu yebani. So kubombi mwana na yo. Itali yo. Nga na bumbi. Nga na bumba mwana na yepane yo. Bon chambre. Yo mwana ngai. Kilisa na nga soki. Kilisa na ngai. Na zubeta ndengo. Kubeta bongo na lubi kilisa. Soki kilisa na nga amoni nte. Mabe ikwe na mbuko. Ngam na lubi bibi. Na lubi yo maswago. Mwana nga soka moni nte. Mabe ikwe na mbuko. Kukwaya na mboka tangu za kuduba mboka kulakisa ngamu shapite. Ngai na jani lokule yo. Doki lero mwana nanga koki kubunga bawa na bani kuluka epa kishika. Kali yao yibi makamuna yo. Uyibi makamuna yo. Ngana lubi yo mwana ngai mona nte. Mboka na biso iloko eza kuboma ngo. Sentiment. Batu baza kukoka sentiment. Reni ye moko akoka sentiment. Nga banki ne ye. Tonga depo ne ye. Depuis tu vois ni somoni nga natangi kombure Christian. Ndenge nga na yebisi yo nakotika mwana na ngai te. Comme Dieu a déjà révélé, nakotika mwana na ngai te. A révélé quoi? A révélé quoi? Mon frère, comment se fait-il yo mwana na ngai mosana bana oya yo obebisite okende zo mwana na nga moko nde obebisa. Mon frère, non. Lelo nazokende na Kade. Ça ce sont des églises au bino boko kaka bazokende ko ça. Voilà. Kade viens ici. Mon frère. Non. Na yebisi yo omoni s'il te plaît, na lobi na yo. Na kofanda te. Na lobi bo. Na sengi na yo. Kade viens. Quelqu'un na blola. Kade. Nabi, na lobi na yo. Kade okende pa imo. Mais est-ce qu'on se comprend? Ozo comprendre. Oma, kengani na soka charge à Kade. Oma, qu'est-ce que tu fais maman? Mon frère, na lobi na tika mwana faya awa. Ozo nous comprendre ngai te. Omar, toke tozonga. Ye moko papa ya mwana bia mema mwana. Problème na les amis. Maman, ozolba makambo yo yebite. Vandanye parce que tu ne connais absolument rien. Hein? Omoni confirmation? Faut pas te mettre dans maman ce que tu ne maîtrises pas. Makambo yo ayebite. Yo moko yebi ndenge comme ça. Allez, toke. Tokei. Non, na lobi na oke s'il te plaît. Mon frère, tika mwana, nazana charge ya mwana. Mon frère, il y a d'autres délivrances. Est-ce que tu as pensé au Il y a d'autres délivrances. Il y a d'autres délivrances pour la caméra. Et tu as 3 enfants. Soko baby ça banana yo. Azangini. Non mon frère. Bolo. Papa Marie. Alors, tu comprends pas qu'il ne se sent. Omar, ngai nakena mwana nanga. Meloko nazoyebisa yo eza boye. Si réellement Jésus-Christ est mort pour lui, omona mwana nini nzambe asala. Richesse na yo. Nga nayebaki ezodépendre na Nzambe. Mon frère, nakena yo. Nabi nakena yo. Mais yo zolinga te pourquoi? Omar, papa na ngai. Telema, mwana za yo.
c'est la faute. Dis-moi ça. Je ne comprends pas mon côté. Yo, plus on doit pas porter pourquoi? Pourquoi on peut s'appeler à vous toi là? Est-ce que tu as besoin les gars? Tu as besoin les gars? Tu ne maîtrises rien. Pourquoi tu. On soit de l'autre côté. On soit de l'autre côté. On soit pas si en Wana. Yo bimela. Oui, yo bimela kuna. Yo kina sima kwa ngara bimela. Et si vous passez par mon balai, moi c'est la mouille. Tout kanga bango. Kene malé bimela. Kolobate, kene malé. Ntambo malé. Bana na yongo ngonga ngana to sani ngo bokote to sani pe gas bokote mwana na ngasa ni komisa to kamboko to mwana na te na mboko boyi makameko kana mboko oyo bili mo mo manga pona mwana mboko na sani na ya mwasi ibisanga mwana na yo Alex anga mwana na ngaya mwasi ye moto yaka kojwa kaena ngo to kende mabina oya nga mwana bikomisa to pena monde ete obebwe ngai mama mongo pena na motema ko Bile bolinga biso te. Oya biyo biso to zali batamoko mosusu. Sikoy na yibite uzuya ungandira ngao. Uzuya pala lumene senga to uzuya pala usanganye. Budingi udina ngadi fansi yani. Ha? Budingi udina ngadi fansi. Udingi ngai na yekuluka mwana ngai azumona te pozo mbali yango. Nasumona mwana ngate udingi ngai na luka mwana ngai ya kutune paina bino lukule buyibi makamusari bu kabati mwana ngaso lutiye kwapi luya wela utuna ojana afese na moto no oya yo moto yaka koluka ko yanga ikuna te oya nga akwa koluka ko yanga kuna baby site oya ngu bom mama busaka na ngate uzuyo busaka na ngate longo na porte lexa na kota ndako na bilexa na kota ndako ndako na ko kante sikoy bino bukani singana zukusile tenda utara mwana saku koti ubimisi kala oya ngai mogu oya binu mogu bimisa bi ngai zuka nse lukula ngana bumbi bana wana baba kota tala kuna kota fonga miso na kuna makasi tala na ba party ni so tukize na ba buku ya buite pana mama koba azali kuna yogu zake kama kamina kwa mota binu buku ya buite omoni yako ni tuna na kati motazalite ko muna te motazalite papa koba tu kanja tu zala ban kulu tu zala batata ya mayela tuzali basanje ya mbugo tuzala mayela bino buye ipaina ngai ulelo ya kutuna ngai na ndenge ya malembi mwana na ngai zali kwa pana ya ngai pe azumone nete na beti yo ejande kama mama yo sakalango na beti yo so luba ya kumata bipaina pel ndenge to zalia to sona moi na butu ya kolota ngani ndoto ngana mona yo toke mwana te me ako bokomela ngai ona bino yo mwa na beti ndako na yote ngai na ko na ko kende boete funa piso ya ngai maluba na piso yo dezu soko ya ngai renge ya mwasi ya ngai mwana ngai bebisa monani te ngana yo to ko jwana mabe peke soko sai na ngai ke bate na ko tumbe yo ndako okina biso na ko brilele yo ndako ona obi angwana ngande na bumbi mwana ta bila kukuza na hata mzari bangala na bakisanya ebele na lobi budi ngai na luba na mpana mwana na ngai bila uzuya kumena budi na ngai fansi budi na ngai fansi yanga bya zumona nete so ya kutumba yanga ngai bila uya paina yo bina tumbi wo yeyo zoba otomana nai zoba pama kana kuna mpusi kusala tu kama kote. Alors dis-moi, on a continué la chambre, puis la salon. Il y a un salon, on continue la chambre. Et maintenant, tu reviens encore pour qu'il y ait la chambre, tu ne vas pas aller. Et tu dois me dire qu'est-ce qui se passe. Kero, nalela kala. Na bota mana ma misu na elongi na ngai. Na mono ndiro ko mozongisa ngo lisusu. Yo moko mona te ke ngana o ekende mabe. Famille na yo lingi ngate Pierrot. S'il te plaît, tika ngana kende. Libérez ngana kende na ngo wini na zaboi. L'église nezalaki bien. Oyo sengi ngana l'église olongo ngana l'église. Pona ya a on a souffrir. Ko finga matongo midi pourquoi?
Pierrot, nakuta yozo respecter famille na yo. Mais lelo comment manquer famille na yo pour nanga. Ou comment discuter la famille na yo tout le temps pour nanga, Pierrot. Na préféré na zonge sika nazalaki parce que na kuna nazaki pas à l'aise. Ah oui, c'est sika ngate. Sika wana ke, nebi que ça passe. Nebi que qu'on perdre yo. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas, Ça s'il fait te mal, plaît. je sais, chérie. Oui, je sais que qu'on perdrait ça passe, sinon qu'on gâte, mais la préférée. Maman. La vie, vous savez, Pierrot. Allez, calme-toi. Darling, tu as bien dit que famille Nanga et autres habits sont mal à l'aise, c'est vrai. Mais chérie, Nana Lingako, et tu vis avec qui? Tu vis avec moi, maman. Et ce qui est vrai, famille Nanga te monte Lingaka yo. Ngande monte important, c'est ça, c'est moi. Nga la personne, la Pierrot, qui est Nalingaka Darling, et je veux être avec Darling. Pierrot, non. Maman. Non, non, Tu non, vas non, rentrer non. pourquoi? Tu es en train de me flatter, s'il te plaît. Tu sais quoi? Et si ta famille ne soit d'accord de la relation avec yo, sache-le bien que nga non tout cas pas la laté. Et Zach et non l'exabaton nga inutilement comme famille non des oloba. Qui t'a dit ça que c'est inutilement, maman? Est-ce que attends, dis-moi une chose. Maman. Darling, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu le sais? Sincèrement, dis-moi. Tu le sais que je t'aime. Ta famille me déteste. Ok, calme-toi. On va aller mollo mollo, ok? Toi si tu m'aimes, n'est-ce pas? Olinganga t'es Darling. Et on a comme lemba. Ok, moi je te promets encore. Je te promets encore, Darling, avec tout mon cœur. Je te laisserai jamais. Et je serai toujours avec toi. Non, laisse-moi partir. Maman, Laisse-moi partir, s'il te plaît. Nous avons besoin de qu'on a qui met la famille. Nous avons besoin de se mettre troublés. D'accord, je vais te laisser partir. Mais je vais te promettre une chose. Moi, je t'aime. Et je veux te marier. Ok? Je veux pas te perdre. Ok. Maman? D'accord. Jamais ne perdre. J'ai compris alors. Ouais, okay. Dans ce cas-là, maman, c'est mieux. Allons-y, allons-y, indisposer famille. Allons, comme ça, nous avons ici côté Azalaki. Les alamines, nous avons de temps en temps, côté la maman Nanga. Arrête de dire de n'importe quoi. Je l'aime et c'est ma maman. Elle va rester ici, chérie. Elle va rester ici. Ok? Je t'aime. Je la prends comme ma maman. Je l'aime beaucoup. Je l'aime. C'est ma maman. Ok? C'est ma maman. Elle ne peut pas quitter ici aussi longtemps que c'est ma maison. Ok? Elle va rester ici. Ceux qui famille n'ont pas picolé un tracteur, bah salango. Chérie, tu vas rester ici. C'est ta maison. Je veux te marier. Et elle, c'est ma maman. Même si elle est dans cet état. Je sais quoi faire. Je sais pourquoi. Maman, est-ce qu'elle a mangé bien? Vous savez qu'il va souffler. Ok, ah, viens ici. Viens ici, je te dis. Faut pas faire ça devant maman. Même si elle a une taille. À tout moment, je te dis ça, maman. Maman, on va faire ceci. Hein. Donc, on est dans la chambre et puis on va essayer d'aménager. Vas-y, non? Maman. Ah! Très bien. Ok, maman. Quoi? nakozwa yo koko na yo yo oza mokusa nga na yo nakokamata yo biloko na kosala yo okotikele
bunda ebeti na mboka oki banyama ndenge bamatili kolo bandeke bakiti na se mpona koyamba yo Christian mobali na ngai mboka oyo ya biso mibale moto mosu akozala te. Libanda to bina nayo na bina la olingi ko bina te lokola ndenge wana olingi ko bina te zonga na ndako okomona lisu libanda te zonga à la prison zonga na okokena kwa ite zonga kwa zonga apesi yo opportunité chance obina ozo libération oboy kota nakoki vraiment kobomba po ezali komona mbina ndoto na ngai te banda nakutana na sere darling papa motema na nga vraiment ebeta makasi alors papa nga azali mwana mpona nga nasamaka batata na ye nazali kosala likambo kaka na ndenge na ngai moko te fai quand même na asocie papa na ngai nayebisa yo parce que yo ozwa encadre biso donc nasapeli nazala na sere darling papa. Merci nzamba pambolo na liboso ya mibale nzamba pambolo lisusu mpo nasepela na bafrère oyo bazalaka serie eza te ke azosala likambo abombeli bino leboki kaka ozemi osere kingandi frère kingandi asentaki ye ebele koma bongo na baeglise ndenge babandelaki ndenge ekomi ntina mambo ya zemi paster ayebi te metano ekoma zemi ngambo epa paster eglise na bino basentanaka bazongisaka boye nzamba pambolo mpona volonté nani natuna na motuna yo na darling esi bosololi nasali darling nam te papa. Merci. Libala eza mambo ya mikete libala eza mambo ya mamikolo so omoni nga na mama na yo metanse toza na kimia tovanda tozoyokana mpo toza deja mikolo tokomprendre ke mondo tokota ya libala eza monde asuka naye naloba no vérité moloko bandotanga bible de Genèse Apocalypse bénédiction mingi oyo nzambe apesa mingi eza na libala libala nzambe apesa ngo mapamboli ebele yango moni libala babundisa yango yango moni libala bato balinga yango te bato bakombataka libala trop parce que bayebi ke na kati ya mariage soki moto akutani kaka na mwasi ya malamu to mpe na mobali ya malamu vi ya moto wana ekobonga vi ya moto wana ekozala na kimia vi ya moto wana ekoma malamu parce que nyonso ya motu ya mapamboli tu ya tata nzambe eza na kati ya mariage eloko malamu na kosenga nga naza pasteur ya liboso mobali soki alingi mwasi akutanaka na mwasi asololi na mwasi bayokani yo oyo kolobaki yo ozolinga darling ntango mosusu darling akolinga te bonga naza pasteur nakopekisa yo te nakotelemelo mpe te nakoloba mpe teke eza mabe te elo nyonso moto akosala na ndenge malamu seke eza mpe malamu lokola mobali effort okosala ya kosola na ndeko na biso darling nga mpe lokola pasteur na yo opesa nga mpe temps na prier mpe mpona likambo oyeli nga parce que eza likambo ya vie mobimba lobe kokomake mwasi oyo nabalaki to mobali boye soki tobalalaki mpo pasteur moto alobaki tozala na mposa tosala volonté nzambe
non volonté bato soko sali pe volonté na nga pasteur loko échoué ta aleti pona ka ya frère Gilles nenga zala pembe na nga pasteur mokili koloba nyoso ningi koloba mais ngaso na cha frère Gilles pembe na nga na zela ka pe lobita msunde ko nanga ko mona loboko nzambe mais pour frère Gilles mona loboko nzambe ezaka ka volonté nzambe que leti ba pasteur mususu bakoma boya na bakoka bakobika boya na boye bokomona baveugle bakomona bato bakomona loboko nzambe to bazozwa place nzambe ayebi déjà que mukolo ngana oteya miracle ko sala nzo ande miracle za volonté divine mais soko posali constant omona bato ngo batelemaka batambolaka lobi soki batelemaki lobi bazongaka na condition bazalaki soki pe batelemi lobi oluka bona église batika na église te ba vélo kana babeki mtetika autant l'église ba vélo ba beki et tonde belé l'église mais batongo ba telema batambola au monde avant monter l'église mais na kana yo pe yeba koloka nzambe otuna ye pe volonté na ye yeba lakisa si réellement ils ont vraiment que non moi si oyo lingi bo sala foyer na mboka batata na bino na bamama na bino bato babina kandenge wana alibonya kutaluketo wana boningi sango makasi bamosusu baza bayaka te ndenge nini ngana alobi boya kobeta miziki awa oya mobali azoya te oyo mosu ya basi bazoya te mpona nini donc bino bilanga nde ezokosa bino boni bilanga wana ebaluka ekoma terrain ya bale ekoma football alibobina bie nalingi na mona loketo na yo loketo tambonda mama souci eza pa na biso eza kaka mpo moninga na biso belbiche amona Marina papa biloba boyi nini amona na take wapi amona na te mpo na nini akende wapi me ebino eza mosala bino mama bobina mbunda mpo nzenze nde eza kitoko la reine motu tobina na eza te yango tokoka te si tomesana ensemble azala te bino bosenge kobina mabina ondenge mutazana luketu na bino ale musique
Kuna na se. Ole jambo, kuna bilango na tia pakisi balo. Nini boko le yako? Nani? Nini? Mama. Atani boni. Atani boni. Mama ni wapi? Na ya baby. Mama ni wapi mama? Ya baby. Mama. Aja kwa sasa hivi kile kwa nalobaka makambo ya boyi akosala tozaka nzambe abombela biso eloko te azoloba kosala likambo moko te soki alakisi yango epa basali na ye te banzambe so alingi asala likambo alakisa yango epa basali na ye soki alakisi biso nano te seki akosala mpe eloko po akani asala te na bapriere nyonso toyoti kosala awa retraite oyo tokotaki mpona kobondela mpona likambo ya ndeko na biso frère papi na sœur Caroline napesi nzambe merci mpo nzambe arépondre biso kaka ndenge tolukaka nzambe nzambe areponda biso mpona Sami Mole mama na Kerli lelo apesa ye mwana kitoko nzambe wana mpe lelo asali su bolamu na butu nanga na ngali nazwi vision oyo epesi nga na esengo eleki epesu na bomoto na ngai eloko nini nazomona leti toza na kati ya salle yango bato ebele na kati ya salle wana eloni nazomona frère papi na sœur Dani namoni bango basangani leti bazobalana par là elingi olobake nzambe oyo tosambeli pendant ntango molai nzambe ayaloli bapriere na biso nasepelaka na nzambe so toluki ye mpo alobaka nasepelaka ne mpo asalaka esengo na motema na nga lelo namona mwana nga Daringa bali namonaki baza na kimia na ndeko ndenge bande koluka kimia frère papi eloko tokosala awa eza kaka ya koadore nzambe ya koeleve nzambe ya koloba na nzambe ke aza malamu ya koloba na nzambe ke aza bien ya koloba na nzambe ke aza bolingo ya koloba na nzambe ke ayokaka biso nengaka minoko na bino eyemba eloba na nzambe kaka aza malamu oza malamu yoza malamu yoza malamu yoza otikanga nayemba zasoza malamu tikangai nayemba yoza malamu yoza malamu yoza malamu yoza otikanga nayemba ozotombolo mpo oyokaka losambo merci pour révéler biso makambo okoyeba te yango tolobi
tombama na yo nzambe alobaka mo eza kaka yo nzambe alakisaka mo eza kaka yo yango totomboli bolamu na yo totomboli kitsa mokonzi na yo ndenge kana za koloba oza bana ngai mboko tofandi eza makambo ebele nazopenda bino matoi bana ngai bolanda makambo ya buzobo oyo bato bazosala na mboko oyo te boyokela ngai mama na bino na tata na bino po soki boyokeli nga te okokwea na mbema bomoni ndenge mwana papa koba babomi bozomona makambo ezoya na mboko oyo moto akomeka kolinga mobali na mboko oyo azali te bobatela banzoto na te mama nalingaka eloko wana te do nalingaka tata mwa mbala pesa pembeni na ye pembeni kakosololaka na ben clair garçon na jeune oyo tobinaka na ye wana kosololaka na ye nazopekisa koyoka te mama sikonde eza boye siko biso tobala na biso te lokwaka mboka mibeko ka epekisami ke balingana te na mboka mama ta yo moko mama enga na bala na moto apekisi yo kobala aza te mama okobala mais sikoyo te epuis mobali yango akoya kobima mpo na biso baboti ke alingi kobala yo oyo ya nzela mai ya kuna na se te natindi okende kobimisa bamanioko na mai kende bimisa manioko yaka nango okende kolanda wana te bozomona bino mokote marina yo soko ofana obali no te nga na obala na ngai mpo bopesaki mibali po ani mama ta yo mokona mwa mwasa mokolo mama na vana kati ataki ka monoko bolé na conseiller nga marina na conseiller belle bichi tika nzela o tika kolanda Christian ayoka kitelele to suki mutu azala ndenge na ye mama nazala bino ebele te nalobi onela yozaka mutu makasi mingi na boyi nalobi na boyi na suki wana nazana eloko musa kobakisa te soki na yoki na mwana mobali moko na nzela mai po yo musala no kaka na nzela mai bakangaka yo kuna soki na yoki soko okufi na yo mama nga na okufa na place na yo te omoni bango kuna nde bazolela kali nazoloba na yo likambo nyonso baasosiaka nzambe resite ezalaka solution ezalaka bato nyonso basalama makambo nango bakotisaka nzambe na kati ata bitumba ata bambongo mibika ata banguna bazali nzambe asalaki batonaka bango na bolamu batatonaka za nzambe eloko mpenza nabengi yo eza mpasi eza mpe bien mais prière nanga na motema na nga nazosengaka volonté ya nzambe nde esakomple non volonté na yo non yanga paster non ya darlin parce que soki tolobi tosala bavolonté na biso tokoesue pourkoi nazolobake nalobi yango na basansala mibale oyebi ke darlin azalaka na fiancé na libiro yo motema na yo ebeta mpo na darlin oyebi papa sobi paster bondela mpo na ngai nga mpe mosala nzambe nasali pamba nga nabondeli mpe nzambe eloko ezolekela mayelaki bomoto na nga piero azali yo ozali nzambe azolasaka yo na darlin bozobala sikoyo eza eloko moko mpasi na ngambo ya piero ekozala déception mais na ngambo na yo frère osepeli mpo yo ozwi réponse na part na yo soki lelo na darlin bobalani c'est que frère piero aosambela sur l'électricité c'est que frère piero aolobaki paster bodecevoir nga paster ozwi mwasi na ngai opesi epa moto mosusu yango eloko ngai na kosenga bino lokola nzambe arevele ngai ke yo na darlin bozobalana boza na sali mo bato baza ebele eloko ngai na kosenga yo otika siko volonté nzambe esala esala okende nango mbangu te zwa ta ya kobondela nzambe nga mpe na otikali nazosambelaka mpo nango naosambela mpo nango soki eza piero te nzambe akokisa volonté na ye soki mpe eza yo te nzambe akokisa volonté na ye parce que bible ezoloba notre dieu alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre parce que langage oyo nzambe alobeli soki eza langage ke ya libala nzambe akokisa volonté na ye soki mpe eza na langage mosusu nzambe mpe ya bomoi akokisa volonté na ye toba na kozala na ngambo na yo te naza mpe mongu na piero te toba yo na piero boza bana ngai ndenge nalingaka yo na motema na nga ndenge mpe nalingaka piero naolinga motu moko te ayoka motema pasi
nalinga pe mutu moko talela nalinga pe mutu moko te lobi akomoyima mpo na nga pasteur mon cœur akoma mpe koyima mpo na église ekosala bien te nzambe akokisa volonté na ye mpe soki ozwi grâce obandi déjà koapproche sœur Darling bozosolola déjà eloka na kopekisa yo omona nzoto na ye avant mariage oza na droit kotouche ye te ti mokolo oyo nzambe akokisa bobalani ndenge alakisi biso na vision soki bobalani ya solo a partir ya mokolo wana nde Darling akoma mwasi na yo nde Darling akozala pembeni na yo nde Darling okozwa droit permission ya kosala nyonso lokola mobali na ye elokaka na semo ya moto ya yango wana nzambe mpenza sunga yo apeso makasi akokisa ako eza posana. Merci pasteur. Nasepelaka mingi koyoka yo parce que maloba oyo binisaka ezaka bénédiction mpona ngai e ntango yo olobaka nasantaka moto moko bimaka epa na yo mpe ezosala mbala moko kati na ngai nakoki jamais kodecevoir yo mposa nanga ezali ndenge tolobaki nzambe asala po eza mokano na ye akokisa po eza posa na ye naza toujours wana mpona kozela kaka naza presete pasteur. Nini kufanya mawambo hii? Mawa nini? Makauso sele leki. Mama. Nini boy kulala boy? Mawa nini boy? Sushi kwa maka. Wewe wakati sushi kwa maka. Ndio yoso kanza po. Yoso sokei. Oja kumona kukufela mwana mwandana lokwa bebisi jaje moto. Ngamna bomie. Ojana bojo batata boyboni. Yo ne moto ko kena sushi na ndako. Yo moto ko bomisa biso na ndako. Soko yo kufinga ila gesi. Yo za maile te. Na bali no fosa ka sika mama zari otela ka ye. Fosa ka sika mama zari akomi sushi. Poli maisa ka ka mote. Tata, ngana on conseil maman combien de fois ngana olobila maman maman zoli ngoyo kanga iteta. Moi c'est pas ça. Yo kwa nisa sushi wa kwa mbogo hizo. Tuzema mbogo. Mwana mbogo bali biso te. Nyonso topesi yango maboko makoko soki na bina fungwa miso na ngai bangala oja bolola tata oja chazi bale nyo bino bokela kosaba makito bokela kofanda kiki kuna kosaka basazi na bino yako nini basaji yosiko basali yozunguruke balongoli oyo eloko motuya na famille yana oja komona teki osaine eloko te osaine na pete naja kodwa décision à partir d'aujourd'hui mokona komona makono ya mikolo kwa mbembele bojwango inde ti okende kuna kosala na basaze na bino en tout cas moko wana okojwa ngai mabe nakondima nasa divorce nayo moto ameminga na erere ezali papa tito ameminga na erere nga nayebisi tokomela mokonzi nayebisa mokonzi makambo ndenge tito alingi te otetalaka kaka ngai olobi nakendaka te epai ya bakonzi epai bakonzi yango moto ekosala ngai lelo ngai nakozala mokonzi yango ngai nazali mongala nazali misoka kimokonzi ya moko oyo soki epela azali te ngambo na kozala moko nasengaka epai ya bakoko yo kokopekisa ngai kuna kende te ojaa na makasa ojaa na pouvoir yo okoki kozwa bokonzi baleki kokonda moko ebinabilo kuna tokokeki mokonzi lelo soki ngai nazoki mokonzi yo kozala malamu te zobona nyata tokoja kobenga ngai joba seke yo koja joba seke yeba ja joba kwa nini mwasi ya joba seke yeba ja joba soki ngai nazalaka sazi lokola ona kokendaka baloni ya basazi wana nde nakangi nasala kisasese na ngai mpe nasa badécouvrement nyonso nakolanda mpeola na ngai yakufa ajali yo zanda siko ya zanda siko ha yo kuluka ngai luka na bino na yako nini oh kuluka ngai na yako nini nakoluka na yako nini ojana mwana saka zama kuna balekeli oyo beboyeti omonaka kijengo ataka kolekalekaka te abaka na oni okolela alelisi biso te otoji fimwa bakanza te evidence wana vraimen tata
yo mutu pena ba yebiso et pas elenye mobali wana on néglige yango boye siko mutu azoloba ngo mpe kaka azobandelela yo azoloba ngo ntango nyonso bokolela me mama ya miso mino oluma te siko toleri te kolela lelo siko tosuki okanenio na bango bakenda kosaka mpo bakende komelaka nzamba nzamba wana mpe nasukisi yango apati tozodi yojwa makasi kende nga na ye tika kosimba ngai tika atika yaka ojoba yaka nani omba yaka yaka na ndo fana yaka yaka ndo loko takanga nani balisi na yo kanga bina bana yo oh ko takanga bina bana nina ngoko ya kanga bana bina baka sana noki Sala boy ninge nini kaba nina ko takanga tanga bina ya bambao ina ngoko ko ika mamuto kama bina baka kene nalubi est-ce que busa kuyiba teke mwana ya kuba akufi uyibi yango mwana ya ngonga aza kumonana te mbuka ekumi na danger yango wana susinga naza na yango naza kuya mbangu yakanga biloko na ye naza komema bango ntina mbuka wana ya nani ya suka kuna na yo ozala lisusu awa te biso bana nanga bakokende classe moko te yanga bakozala na mboka oyo bakobima te mpo bana nanga basalaka mabe moko awa te mokolo bakomeka na bana nanga ka nde bovandaka na réunion na bino kuna mokolo na yango bokoboma ngai ya solo yo olingi bana nanga babunga mwana oyo ya mwasi kaka ye moko naza na ye akufa ya mobali abunga akokufa te nga nazobimiso na bareunion wana ozolinga kobima na réunion te mpo bobomaka bana bato na oyo ngai bango mibale nde baza boye bokomeka na bango te eza nango bongo te papa tutokende wapi omboka na biso yango tobutami awa tokoli awa kuna tokoviva kuna te papa nga nayebi nde sutu na ndenge yaza boye ayebi ata koluka te nazokanga ponunga mpo bakende koteka na mpoka balia na mboka wana bakokende kobandela wana toketeka ponduna na benke akoka makambo te omba nga naza na makambo mosusu leka bakokende te bango papa bakokende te pardon nalobi bakokende pai moko te baza bana na ngai bakokende pai moko te bakokende pai moko te nalobi boke pai moko te nani nalobi bokokende pai moko te nalobi boye solo boye bokokende pai moko te boke pai te mela nini po eza na osumaka maomela bakisi na ndako te omar il faut kende ka hôpital omeli bakisi butubutu nazwi bamai ya malili na tchetchetche yo na mitu ata yo moko nasopeli yo mai ya malili makasi na nzoto mais fievre ezocontinue kaka mela noka bakisi nga lingi nanga bangambo te il faut kende hôpital ou au cas contraire kende kasi ndako kuna epa glm oke kobelela kuna bamona ebandeli ya maladi nango katikati nango na suka nango parce que moi en tout cas ndenge nango loba kaka nalingi nanga baproblème te ekoya kokoma kaka o ngai nde motu nayebi source ya maladi na yo or nzoto eza normal ebela bazali nabenga bango bokende babongisa voiture bokende bokende kuna epa glm hôpital na liboso après boleki ka bango pa glm franchement Taylor parce que nga en tout cas vraiment nazoyebi so bongisa voiture ya patron na bino bongisa patron alali te na buto lelo aza très malade bokende hôpital soki auti hôpital directement boleki ne kuna na maison mère kuna d'accord merci nakozwa fana nano anatanda basilisa nano voiture palpitation ça
elobi nango Corzi Mangaribi Suzy bino kuna na Kinshasa bosakana na problème à santé. En Afrique du Sud problème à santé basakana na ngote. Ngani na ba problème te Omar. Nazo répéter. Zena zo vesta. Pardon. Nager. Yo kwa yango mo lisi bato tika na ngo boye comme ça peut Si tu veux comme ma propreté, parce que tu peux tout la neni. On est les cam. Non, c'est Voilà. C'est mieux que tu te vendes à caca, hein. Donc c'est les comme propre. Bon toto. Ndo. tozalaki esika moko na moninga na biso lelo moninga na biso atiki beni ezanga mpasi na nivo moko nona ondima te bebishi napekisaki ye nayebisaki ye bebishi tika bamakambo ozosala tika olanda mibeko ya mboka te ozotosa te tala siko ndenge meme kokamwanga te bebishi azolinga oyoka biso te omba nde bazala bakolingana te na mboka yaya oyebi mibeko ya mboka te bien se mibeko ya mboka eza nango tika mpo ino ekomelaki yo ntango ozoloba so ekomelaki onga oloba boye yango mpe eza kaka mibeko ya mboka fo toyokaka mibeko ya mboka ndenge ezotambola siko tosani ata mibeko sika na mboka tokolingana biso te sike tokotikala kaka bongo wana fo toke kotuna bango moko bayesa biso ndeni bapapa baza bien na mama baza na bango bien biso tovandika awa bande toyaki mpo tosukula mai yango ekomaka soin te banda yango moni tovandi awa tokomi mpe obetaka masoloka ya belbishka natiki biso omba yango mpe likambo nazolinga kutu koraisonne kutu likambo wana vraiment trop te nalinga otiango na motema na ngai te pamba te eyosalanga mpasi eyosalanga vraiment mpasi likambo ya belbiche donc na ndako même kimia ezangi donc tata azangi kimia biso nyonso kaka ndenge moko naokoka vraiment ndenge oza ndeko ya belbiche nde belbiche mpe azalaki moninga na biso kokufa ya belbiche eza mpe mpasi mpona biso alors lokwa yo otikali okoyebaka ndenge ya kokonseye ya kofortifie papa wana na mama kopesa bango makasi parce que baresonaka mingi te mpo soki mama na papa baoresone mingi ezaka pasi bakokobela ozomona te omoni likambo mpe yango ndeka yango moni amen yo nde oza lokwa mobali no nde oza mobali mais fo opesa mama makasi courage moto ya mama akota su zamba te avanda kaka kasi yango wana nde likambo kutu nazolinga kuso na sisi na bino nakende kopota bokila nalukaluka bakoni nabukabuka mpona whatsapp mama makasi omotengati mitoto ye po totoka maya nabongisaki bido moko moketo na toki namemela mama kuna fo tovandisa ml kote na biso me to tovanda ne pembe na biso alongola mwa mpasi wana ya belbiche moninga na biso moni nde mpe totikaki mpe bongo esala bien te siko tovanda ne mpe ndenge ye aza mwa mobali omoni eloko ememi mpe belbiche na liwa makambo ngo yango ti yovanda na baya mibali esika moko yango omoni belbiche aye kokufa fo toevite kaka tosengani kaka kaka motema makasi mais bino mpe lokola baninga na ye moye te mama nayebisi yo batere ayebisinaki non nzambe alakisi ngai na darling Nzambe merci na darling sikoyo nakanisi sikoyo nyonso oyo ndesanaki no toka komango na priere nzambe akosala yango mpe ekokisa donc mito bokio na yo darling balaba Nzambe merci kala te naomema bakoko nayoki nyonso eleisaki yo nini oyoki nini paster abiki wa mosalvina o yona matoi moko ezalaka yala sepe makasi mimona kikomona ta leluya yaboya mpoa nini okomona temekilakisa kutesema yala ngai
aya nazozela maboka kufongwa Mata ma siko jaka bana to bota na ye bana wana. Mwana liboso ndoi na nga moko. Yo. Ndoi na nga mama. Kati kanga? Yo na ngai. Namona mikolo mpenza basaudi tabo batentira bien. Nzambe ala kote na ngai mati. Eloko leki nzambe ezate mo ngi bondela ngani ndenge nzambe ayoki yango. Eloko leki nzambe ezate na bande koyebisa yo bao batalela nzambe jamais bakoma 10. Za bongo. Nzambe azongisa esengo na yo ndako na biso esengo ezongi tozalaki na kimia te. Soka kolela epi alalaka te. Kolo na biyano. Ezala nini yango ebie ya nzambe akilosambola biso mama. Kolo na biyano. Sengo nga na nzambe. Utapesa kimia ezala nzambe. Pe alobi meka ngai na kufungwela yo nyonso. Mpe abakisi so ayebi alobi nano tosengi te ayebi mposa mitema na biso totika komitungisa yana oyibisekaseka tinanga nini nalambeli eloko olingaka mpo yabi mikolo oza na yo kaka kolamba kaka na yaya na yo kaka jakama desu na losoatibisela yo tunanga natieni likolo bomangai pardon yala tunanga te bisalanga biso kotuna ngai likaya wana pinde mafuta wana betili bayombi ketitsebi bafumu chaka madevu na disambu diyo wana ezala tire chaque jour olemba te mama bebe osala matine naza awa olakisaka mboka evakenda kuna mboka ayebaka mpe ata mwamonoka mboka esalaka te mais lokola ozobala bokokende meme congé na mboka ndenge oki olakisa mwasi na oyo akompagne leki na akompagne bino mabe eza te même si na mboka na biso baba basi basala misala te batiaka bango na banzembo papa maswa pardon papa loka nabima awa papa nazokoka te souffle nazokoka te pema oshamsila makasi kwa bangala je souffrir motu makasi efutaka te baza koluba leyo tika mwana wana berbisi tika berbisi yokanisi ndenge rene asali bakubani na berbisi rene asali bilengele moko boye yo moko oyebaki na yo biake makambo oyo kusungilanga mabe mais bale kusala chambre tala berbisi aza koretrouve soki koretrouve place mosusu yo moko ozobomana nango berbisi ye wana na sa mabele akomi déjà poussière tala moni ava yo oleka na ka oyo ezalaka na mobali ya louise kafu mwana mwasi wana kima mboka kenda londres ndenge moko na kaju busamba ntango bayaka na ye maladi awa mwana moduba me baye kotraite ye pa bakongo awa mwana mwasi ye nakangilaka yawe yasalaka na shwa te pa maswako sikoyo pardon lokelanga solution lokelanga moyen nini akoki kosala nabimaka awa na kati awa yo olingi obima nabima nakende mosika natika mboka oyo papa olingi otika mboka oyo nazoka na kisasa nazoka pardon nazokoka te okende na yo kisasa pardon nakende mosika nazoka kisasa pardon prometre nga tokozonga susu na mboka oyo nzambe azomona ngai nakotikalaka jamais kozonga so na mboka oyo oyo ezali riske naza kosala oyebi ezali riske naza kosala sanoka mpo naza mwana na yo ndenge moko na papa ngonga aza sage ya mboka ndenge nga mpe nazaka lokola mwana na yo nasali yango mpo na yo ezali ndeko ya revina oyo akenda canada ngonga azali kamarade na ngai yango nasali yango yoki merci papa zila nabenga na garde après yo garde garde sage oui sawa ngeke nakusali ngeke kusala takima ngesa bali injwa mona kende pa mwasi nanga loba ye apesanga makondi kende ntambaela mboka nakokende ndenge nitandisika ngande naza garde na ndako pa yo za garde tia boy est-ce que liboko ekobeta moto likofi ya kweli pwani te ngai naza na fox koleka yo pwana naza mayele koleka yo
alors ntango natindi yo beyebi ke oza na mosala na yo nga sikoyo na remplace yo nakomi gane moto mayele oyebi reine ndenge azalaka bien si akoboma ngai ntango akoyi akuti ngai aza te na sikoyo ngai na otindi obudenga na budende ni eza mosala onga na wasala na ndako kolongwa mosala nakomete yo kolongwa mosala omonika soki garde nakei boye namoni nani reine alamuki na oyebisa yeke yo olongwa mosala ubia okei palasi naza kotinda yo mpo wana nafunda yo te bolimbisi moto mayele oyebi ye mpe biayoka bolimbisi nazokende kende yo garde mpe bazwa na bango yo na divorcation oza no makolo mikie maboko mikie batia yo mpe garde oza yo mpe l'esprit te yo petit bima oyebi reni bien kende mosika mboko oyo zila tala kengila ye nanu diongilila ye soki ye abandi kokengale yokisali boye mengonga yako eswanisa mpona ye